Mais c'était juste quand on a qui soyait la bienvenue dans le monde à Clash. Ceux qui ont Monique à continuer avec Clash Nabiso, on est là. Oh, Clash n'est le cas ma cassité, les camas n'est ni moutolo bani mambolukuta. Eh, bagazes que ma camono yoko tu nangango, basengi passeport rouge, basengi et alors basengi maina kopo ba elio bidon. Basengi oh française ya wapi, wana mukanda eh. Mon passeport, passeport rouge française. Mon été. Marlène Azarana poto nabi Marlène otikala non jamais aucun a otikala côté ngana bitumbate. Marlène otikala côté ngati et puis ngani les abotongo me dit pourquoi na internet tu ba finga nga malika. Aucun jour ne permettre nabi master nga bouge de fasha kozana. Na permettre que tout même pas que no ba finga YouTube we. Manya no sala vidéo te o sa vidéo ndeni fandana. Oh. Non mon kana ba salon ka pour no liati. Non, c'est pas pour nous l'aider. Tu vas kangisi mutu na YouTube. N'est-ce pas ce que kangisi nga boy. Ose no ka kimuté mabe. Po o tiang na kasho sa na ngani na kasho. Liembongo ya mutu oyo ba pesa ki mutu akufi. O bosa na ka yope okufa. Evelyn atiki mutu kati. Evelyn atiki ba garantie ndakuti. E biloko tikali. Parce que tant que au liembongo ya mutu mo ba pesa pour na cotisation. O bosa ni kayo po kufa. Bo batami kusa ba kufa te. La umela na se. Yambona tuta tolote. Yambona sala fierté o. Na loboko na yangu ya. Yango nyose koki. Ae ae. Bonio se coquio. Ona nyoso oza kosalelanga. Alleluia. Esengo nange komilo yembo. Na ye kokomisa yo. Mama, kolo Yesu, kolo yabo, moinanga na kumisio. Mama, kolo Yesu, moingonanga ya motema. Kolo yabo, olopotanga mosika Mobali ya bafeto yaya Molingo na yo na motema na ngai Ekosila jamais tant que je vivrai Nakobanda koyembela yo Kokumisa yo Omoi na nga mobimba Na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oya kokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bobo Yesu na ye Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre.
n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Mois dédié à la femme, mois de mars. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Vous êtes partout dans le monde où vous captez 5 sur 5 Exemple Télévision. Merci beaucoup car vous êtes plus de 18 000 abonnés à nous suivre. Donc merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre amour et surtout pour votre fidélité. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes. Merci beaucoup encore une fois de plus de me prêter votre attention. Merci à tous. Merci à Dieu à la prise de vue. Grand merci à Yannick Chamba qui est mon boss, qui est mon patron. Merci à lui, mon sponsor, Motema Clarisse Oganga, maman sociale. Bonne fête de la femme, mois de mars. Et vous continuez toujours. Et ça a date le 8 mars, et ça le premier jusqu'à ce que le mois de mars est aussi là. Un grand merci à Malika Rafat. Merci à Monica Makambofi de disque. Bonne fête à toi, bébé Seignol, maman Nakenaya et puis Primaël. Et merci à Jérézine à la merveille, moi na mamie. Et grand merci encore une fois de plus à Patou Lengo, le charismatique Willy Claude Djama, prêtre et puis Bruno Aruna E19. Dans le compte de moi dédié à la femme, j'ai le grand plaisir de lui avoir encore une fois sur ce beau plateau. C'est une femme de médias, chroniqueuse de médias. Alors, Joss Malika Mania, Maniango avec elle, tout sur moi si quoi, tout sur la femme. Et ça moi dédié na bango alors to parlementer to yeba et surtout bango ba fia média to yo ba to ba clash ba bazanga mibali bayaka kaka bazaka na bango 6 4 8 10 le roi ba mitwa makelemba. Est-ce qu'il y a un vrai to yeba non pena ba mita ebele plutôt ko kota pena mo ba branche mususu alors bolinga ke moi mingi bo jeter ba télécommande bota la biso de yo fongola biso pour dire déjà bonsoir et bienvenue et bonne fête na yo Joss Mania Malika. Ouais, Barési Baza, bonsoir. Na babonné tout ya babonné tout ya site exemple télévision et puis merci beaucoup na batutu balinga Joss Mania Malika partout dans le monde et puis nous souhaiter bonne fête na ba maman nyonso na pesi ba bonne fête na maman nyonso ba maman nyonso mokilo yo. Na pesi bango bonne fête na bango ba tantine tout ba jeune fille tout parce que ba maman en tout cas et puis na pesi ba bonne fête na madame na au bois comme mikolo ya Barési aux arnaud emettre dans l'entité mais na moni pena mo brayer pena kande to lingaka Van Kuta depuis quelque part Malika Mania te salue et puis bavi masananga pichaki mon privé. Donc, Pichaki Moubabi Paris n'a beaucoup parlé aussi. En tout cas, Mbote Nayo, soldat de la presse, en tout cas, félicitations, bravo. Parce que mon inga a commenté comme ça, oh, Moutako Tirobo, félicitations, bravo. Parce que Belé Basouka n'a pas comme ça, commenté. Tout le bacat qui a lié à Angela Tchokin, lié à Angela Grace, même a fait ça la crash. Vous comprenez? Donc, ça dit, ton Moutoloba, que non, ton Moutako Tirobo, tu peux ça toujours félicitations parce que nous avons battu l'Io au stade d'Angela, nous avons comme une destination. Moni, disons, il y a un tout qui bon, mais sinon, merci à tout le monde. Malika, moi de la femme, moi, na biso, même, Barési n'a regretté quand il faut en panne. Mais, moi, na biso, kaka, nécessité. Obi? Rappelle moi aux alaka liputate que frère Rola tane liputa pour la rosa femme ata pour la tibo mais ceux qui non déjà na Rola ta boimbo to mo de na femme na ti déjà kabelo nanga na ti combinaison nanga na des femmes mutu to mo na na femme mais ça ba signe symbolique to yebi que non eza moi na biso ba to ba sepela ba mo na pe mo sala ti liputa mo nini o mo na tena kanga na rythme nanga ngaka na rythme pese lengi okangi na yo te liputa ko kuma pe jipite mais amambi le belpe ala ta maputa na ba style la te la maputa mais ba to ba tricha donc ça dit au cause na ba ndenge no ko kangela liputa mais ça dit ngape na ba pese lengi nanga ni la te la liputa mazili kaka ya ti ero kangaka. Oui, il y aura un temps, au salango, au la temps, au calculer les poutes faux kanga.
Mais bon, c'est bon, ils ont un peu gravité, hein. Bah, c'est ma balle, nous, surtout, mon acab, à tout moment, ma poutate. Bah, c'est ma balle, pas côté, puis na rythme, na biso, ba pantalon, ba nini, qui est nango. Donc voilà, mais si nous avons moi, na biso, moi, père, pas, c'est pas mon épée, mère, na kateli puta, moi, nini, kande, qui est là, voilà. Et au bois qui poitrine. Tu bois kakara, yo, pour bois qui tolo, tu m'en étais. Et tu sais comment bête, elle bende, au bébé, ça taille, bah, mère oye bisote sanga mabeto be ma kaboko esa dio bien ka yango na bo exciter ba ser na biso ba Europe ba rozora zora binoti ya bi mabete ya kana cadre boulot. Voilà, merci beaucoup, clin d'œil spécial, et puis bonne fête à toi, Maman Igot Kamazi. Hein, derrière un grand homme, on retrouve encore une grande dame. Donc derrière Julio Monamputu, nous retrouvons Igot Kamazi. Merci beaucoup à toi. Bonne fête à vous. Mania pona yo liputa représentera nini pona yo nan liputa kaka. Liputa représentera déjà qui moi si ya motu, tu vois. Déjà au moni le local monde est comme un peu compliqué. Parce que par résistance dans la liputa non les Canadiens na fille mo bois qui poitrine dans la tiboyi. So mi bali ba fana na ba otala mutabo qui poitrine, ba otala mutala fille ya liputa te. Oui, to kuta na banjela. Vous comprenez? Mais, biso moto to ta maputa o sentir que non o mi comme si penena kibo moi si. Pour au moins liputa est transformé en moi si na bandenge mo boy. Ba mona ko ba mini ba mona ba couper mais so ba moni ko na liputa au moins ke ba to ba bungio. Oh, on a yo la liputa. Donc ça dit liputa représentera kibo moi si. C'est un peu moins sans sa responsabilité mon boy. Voilà que non on a pas ça na prédoter yo. Tu as visité famille nao. Vous comprenez to benga lenga mbongo mingi oyo to lo baneti ba presse ba se retrouver na bakawa na pona bongo o mona mais oh moi si ana ba temps na ya ba délire après na ba temps mususu pe comme bo délire esili o remonta la pena que non mériter na sana mobile na maiga na leka na TV ba ser na biso ba 1000 lo ba sana ba na ba just dina za musicien 1000 za fia TV. Mais au moins, il va vendre qui? Donc, ils ont qui nini? Bon, c'est comprendre, kaka. Très simple, on a Glody. Bon, nous sommes ça, mon côté. Tam sou Glody, yo kati mi bali musu na poto bando lingete. Bando lingaye. Parce que mi bali baya kaka, ta bayi ke malika bana barisi. Ako ya kaka za likolo na o. Quand à toi on oye ba que noté naza mwasi na o mérité fona za na mobile nanga tout ça ba projet na biso to bandeni ya o sangisa ba idée na biso pour moi si pas za force pour na mobile osomona mais ce que moi si pas za force pour na mobile et c'est na mobile aza na bolingo belé pour moi siwana pour moi au moins ce que force ya moi siwana parce que mobile so lingino moi si tata moi ça sali ba fondeni au moins ce que force na été parce que c'est intéressant na été osomona ba rési. Donc, koza fi à TV, eza koza synonyme ya osana mibale belete. Eza musala to pona to sala. Mais eza musala to pona te poto parce que là on a YouTube to comme ba fi be ba comme ya na bango pe hein. Ya zakane wana ebika kete suna côté c'est mission mibali ba ya 4 mibali na journée ba ya 5. Oui, mibali ba ya kana bango parce que baza bato. Et surtout mibali lelo. Tant sou bana potongo lelo ba ya kaka na état de divorce. Na divorcé na moi sinanga na maman moi nanga to kabona déjà et belé ba aventurier vous comprenez en tout cas bo tenir nga rigueur te ba parisien ba dika tout ba tenir nga rigueur te eza auto monaka et na mobali musa ko linga moi sika pona kombo et malika na zana 6 suna comment vivre na pe sanga likolo mais ana ida obalote. Idée na izakaka a profiter kana combo na o ba yeba pe ke no ba recipe bimana malika et sali likolo banze musupe ba yaka pe pa musupe ba bima pe kana na mususu pa yeka boye ba région na pene le boko bois kama libunje vanda te ba région passa la combo neti batantine bele ba yaka zwa bino eza ndenge moko nde batonton kuna pe baya kozwa biso awa vice versa. Oh, et comment vice versa? Bana mibali tout ya ba théâtre ba jeune garçon tout ba comment ba sina poto ba leka na ba musicien
mais kolinga mwasi poto to molinga mobali poto eza problème te. Il faut lukande mutu nini obo ça l'avenir parce que ezaka propre te. Kobota na oyo boti na oyo omoni biso to ba bantu. Moi excès ya kobota ta musu mwana oyo papa na ye moi ba eni pe kota biso ba mama to sangisa te. Ozomona kolinga mwasi poto to kolinga mobali poto eza problème te mais okuta na oyo bien. Na sala émission mona binez na loba nana mobalité pour na seba voyage na nganga mokayena bato malika yo bongo na biso oui faut to loba vérité na koya na TVT na loba que non nana mobalité to pour mobala landanga non loba nde on en vivre na siko boza mobali to mobali te woni ça non important te nana mwasi na kozanga pe mobalité na kozanga pe mobalité mais c'est important te te ngalobi na bime tozaki na yo na ngosu yo na nora kalonge masa na ngala wishi nora kalonge masa pembe bino mbo invité nga na ngwasuma parce que bo santaki niveau nazaki nanga ko s'ennuyer bo bengi nga na yepe to zui moins vert to lié après bo tikanga c'était ça non donc voilà mais le but est que na mobilité mais le but est que non le 8 max c'est ça obligé parce que bolingo ezaka tous les jours. Bolingo ezaka tous les jours. Bolingo ezaka le 8 mars, c'était bolingo ezaka le jour à Saint-Valentin. Bolingo ezaka bolingo nengo yo vivara na mwasi na yo nengo vivara na mobali na yo. Bolingo bo se santanaka tous les jours. Yango ezaka bolingo. Le 8 mars bo ko bima na bino te bo fandi bo partager ka bolingo na bino. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc parlons femmes, mois de mars, mois dédié à la femme. Alors je vous promets que c'est moi ici, Torozula, ma femme de médias, ma femme au bazar, ma célébrité à médias. La mode pan, mon épena malika, pena liputa, ti moi ici la Torosala. Voilà. Donc bon, moi n'a pas signé sur le théâtre, il y a au bassin marabapandi sango et tout, Torosula, pena toi balika ni sina idée à bassi, n'engeni ni ba fonctionnera na moi. De mars et puis après mars, Neni va continuer toujours à vivre et tout et tout. Mais Malika, toujours un peu moi, c'est moi, l'isolo non, il y a mois de mars, c'est plutôt au fond. Tout le monde a dit, oh, Tomora, qui a côté les Raya, na Marlène Kassanga, na Virginie Manganga, to, à mon peu Marlène, pas à moi faute, bio kotika nenga ya na legi. Te omoni barezi omoni na lingo nga mo na libebité. Nga na mo boye na nazo attend quoi so na vandi peno pesinga conseil na zupena conseil non na pratiquer ngo pona peso valeur ça dure jeu de grandes sœurs jeu de grands frères partout oh baso pétan yo conseil ngate Malika le col so salaire premier soin pour nga so pesi premier soin ekota là so vandi pende komelo nga so pesi premier soin koma yo ranza komela yo Josie manga moko za mama Barezina ma bête penaniti ero ko no bête kutu lisonete moni no bête tipo batu bakomi e comme la charge batu bakomi yo benga Malika azana nyango Malika ozolo bela nani Malika e comme charge e comme la charge alors on comment de continuer ko bête lisona mutu mo bête ba yebi na monter la charge à tout moment batu nanga no bête oh mais non biso ba message ça nati ndo ba conversation ya batu ndo ba comment azana nyo fiango azana oh na dominité ngana yeba ina batu nanga yepa yeba ina batu na ye mais c'était juste quand on a le qui soit la bienvenue dans le monde à clash ceux qui ont monique à continuer à clash na biso on est là nga pe na tika clash on mon était dans statut dans ya komagi papa bili pour tes athées na tika clash donc ça dure biso na YouTube to ba internet existe et puis biso na YouTube ndeto za boye soko yé mboka na biso sika il faut kuta non na coup de chapeau moko to bi un coup de chapeau aussi na promesse ouais so si promesse omoni barezi ba clash to sala wana et le but est que non toi ba mal éduqué à tout moment je dis que non je suis une fille très bien éduquée na botami na famille mo éducation na botami na famille ba ebintambe en dehors ya ba vie na biso to sala libanda na famille mo boye respectueux tu vois. Déjà que ça la clash ils ont abomi moutouté mais ils ont clash n'est les gars ma casse pour supporter le bim si la vérité maman va papa na et tout oh clash n'est les gars ma casse c'était les gars ma casse n'est ni mutolo bani mambo lokuta
Barezi est-ce que makamano yoko tuna ngango basengi passeport rouge basengi basengi mai na kopo ba ele bidon basengi française ya wapi wana mukanda bomone passeport rouge française monete tembese sila ki tokobeta masolo ante et puis na ko lobela kaika te pour non respecter ba fanatique nanga pour non respecter bato balinganga bato ba soutenir nga te kulutu boko ko tapena conférence de presse Marlène na poto yo na kin boso abetu Barezi elo msuko ngeno ko pe son camp pifoté matata Barezi na ora ba rumeur ba okanela Barezi ko loba bongo te po so lobi su bongo pe sande sukanda bongo te banga te Marlène na poto Marlène za na poto na bien Marlène otikala non jamais aucun otikala côté ngana bitumba te Marlène otikala côté la ngati et puis ngani les abo tongo me dit pourquoi na internet tu ba finga nga malika aucun jour non permettre na bien massa nga ku je ne fasse quoi ça na permettre que tout même pas que no ba finga YouTube we manya no sala vidéo te sa vidéo ndeni fandana non mun ko ba salon ka pour no liate non ba salon pour no liate lo ba pour no beti ndika ekota suna beti ndika ekota ba résina za impolite mais na muta bandika so ke mabe na beti okandika sili to stana na musika bakangisa mutu te na YouTube bakangisa mutu te so kangisi mutu bi olaxi ko za faible et puis so bakangisi mutu na YouTube neti nga so ko kangisi nga boye oseno ka kimuta mabe po otang na kasho sana ngani na kasho bolo ba poani so yike so ba chona mais na lobi na fingi yote l'état za zo batin na ko yebi na fingi ota matama ta nini na nini o yebi te keza yo so o mimi kesko pa juge nga binga fingi na mutu mo weta matama ya bi ke nga na ye ponga ne to na ranking sko bo kanga ndeni mais au moins na ko ko s'adresser na ton mabe ezali faut ko s'adresser na mutu pour faire comprendre mutu wana. Vous comprenez? Voilà, Marlène a sa vie naïe. A sa vie naïe, elle est française, elle est mi-balé. Barezi, même na famille, même na quartier. Même na quartier. N'est-il pas biso to zake belé, pas biso to zane nona. Nana masa mona kota nga kombo na ete masa na. Asara ifora kangisa biso. Bakanga magali kongolo. Mutanga benga nga téléphone allo na tukangisa camarade no etikali na ipsina biyaka na kasafubu yaka ba bureau de na kasafubu ayebi pa biso to za nona nef do so muta botika to komisa so place bongo yo luka makambo do na mito ka so muta boti to komisa oyo luka makambo Barezi bozela ka mutakufa te po sa musamiko balade botunaka avi ya moto se comporter ne na vanda na ngaka boyo pe ata muso benga allo na uti na quartier na to sa miko balade botuna pe ba vie ya bato ase comporter ndeni azala ndeni mais net liwa Evelyne te ibitelo te po anina après matanga maman ba clash bo écoutez ya bato nini ki kongola aza mutu nyama écoutez ya nini donc yo escroquer mbongo oui donc yo liembongo ya mutu oyo ba pesa ki mutu akufi obosa na ke yo pe okufa Evelyne atiki mutu kati Evelyne atiki ba garantie ndakuti e biloko etikali parce que donc yo ke o liembongo ya mutu mo ba pesa pour na cotisation obosa na ke yo pe okufa bo batami kusi ba kufa te obosenge yepo okufa na fingi batamikuse na bi est-ce que batamikuse bakufa te en tout cas batamikuse bateni nga rigueur te na linga bataille na bango na bande kamikuse belé mais sinon ce que za yote kokota kati ce za yote kokota na ote Barezi toi mon tout ko pesa ba mpifote héros Voilà, merci beaucoup. C'était juste une parenthèse pour toi. Pour batubele banga baye babi manya tomboki kapo na sœur nae babi onyangi c'est ça. Ezalaka même na quartier, même na famille. Dozana Barezi même na kikamaderi. Atakande to fandi be mutu mo boya gafele yo. De to fandi kaboy. Nenga zara na yo. Na yo na Marlène na lekina siti.
Marlène a celle de l'époque naïe. Marlène a celle de l'époque naïe, mais combo naïza. Tant que tu n'auras partout, Marlène. So tangi comme Marlène. Marlène Kassanga. Ana combo naïe, caché naïza. Sur le époque à Josman. Époque nanga. Eza fierté naïe. Et fierté naïe. Époque à Malika, oui. Époque à Malika. On a mon concurrence. Est-ce que je peux filmer au 4-4? Et c'est l'autre, il y a un risque à métier. Oh, il y a un risque à métier. Il y a un risque à métier. Oui, il y a un risque à métier. Ce que nous avons Marlène qui va publier bon. Abotindene. Anambalte. Il y a un risque à métier. PD nada d'ailleurs, qui bise tout on a vidéo, mais il y a qu'à porter bébé non a bâton. Dans ce bébé n'a bâton, on peut pas publier. Bino potine de la mère anami kiliti. Bana ngope binoti. Mukobo beba na mukolo boye pe mwa nya boye ba ngote. So boye ba pibier. Yo e bien ngote. Ça ngote. On dit par exemple en gros c'est bien ngote apparemment. Voilà, Josman a toqué dans ce malin malin na rochité mais au bank sortait to moni concert na biso. À la Grèce, Gloria Hollande, il y a comme il pas un film boye bank sortait aux Poto ya cimetière Bastar, oui, bité. Si. Poto ya cimetière Bastar. Ibele ba kende ba sabe fort bazala kaka. Bazate. Bazate ba résible kité. So OK, au comprendre tout fond na Kinshasa. Mais quand on dit va faire voir biso que non, au moni poto za boti to yeba ba garde du nord banane ba garde du midi to kenda te. Et ya kana des explications. Poto eza cimetière pour na Bastar. Il y a des stars, ma ça va abonner ni on se place à ça, bah c'est des abonnés. Bangi sangana nini? Et bangi sangana nini? Tout ça film on a so remarqué que tout le monde a fait des tournamingi ke biso. Na mona moi si. Kana na moi si, mon Dieu, tu n'as singi répondre peu malanga. Mais pour tous ces cimetières pour na Bastar. Kolobaka pour na gloriété. Tout temps bateau belé ba kende mena bango. Basali. Ba musicien belé le to basala ba succès na kin me bana ba poto. To yo ka bango te. Po nie mela bango te. Yo yebi na YouTube ba to basala ba succès ba kende ba poto be niet. Christine Belenga na de dire souka bravo parce que bon ça na toujours pas actif. Christelle Mamou Mojinga. Masana Christelle Mamou a sa vie mususu na lobaraso na ke poto na bota chaque année moana. Christelle Mamou a sa vie mususu. Masana Sarah Ramazani a sa vie mususu. Na profiter na pisa ba joyeux anniversaire na master na ngai no rappeler nda. Donc ba joyeux anniversaire na qu'est-ce que vous allez? Ouais. Ce que tu vas nous rappeler nda. Vrai chéri. Makenda poto to yo kakete. Comprendre? Fimo e bespre belé. O fie kitoko bazana TV. Tali koto l'aura tendance. O tali koto no rappeler nda. O tali koto Carmen Mkulumani. O tali bisu boinana boduga la surnaturelle. Est-ce qu'il y a qu'à conquérant Marlène? Conquérante ya Marlène Kasanga. Au tali koto yo. Tout le monde va Gisèle Fouilly. Elle n'est pas vraiment trop belle, mais elle est bien. So tali moi ça mouille depuis non moi qu'à frapper. Voilà. Ouais, bah mamie Léla bazar. Ouais, mamie Léla. Tout le monde y banane sauce. Bah les capés belé hein. Et mamie Léla. Aïcha Okoko. Ce que moi je dis Aïcha Okoko. Star amune na beta États-Unis kwenda futuka. Oh ba journaliste belé ba luko opportunité ba monete. Ba massa miso ba grâce te mosko au moins comme toka Aïcha Okoko mata avec kitaka. Mamona ngasko na matanga. Ya Evelyn Malika amoni ngabanjo seka yemoko. Est-ce que kiti seke ki Aïcha Okoko? Ala kisika que non atalanga. Ala kisika ke ba deli nga sala ke sepe saki. Ayambingu. Et qui t'es même si que cimetière il y a artiste il y a star et ça poto
ebele baopotana bazalaka ta mosusu na bapesi bazalaka esimba te so osili osili osimba te Afrique info eza babone ebele ebakisela bino mpe te ngai na époque na nga oyo nasalaki ntongo nakenda filmu na loba botala nombre d'abonné nga na ye mais au moins nabakisa mpe baabonné na filmu comme bato na nga balingaka Mania Malika nasala mpe part na ngai c'est bon validi mpe so aya osala mpe part na ye loko ashu mpe na tour na ye akasaka mpe époque na ye ocomprendre nani voilà bandimaka so succès esili ovandi oza mwasi oluki mobali basi mpe lelo bakoma olinga bango mibali bango moko olukaka ne fiske ozwa ata na mwana nani bareziona maso ya kala te mwana nzambe moto apesaka soki akufi ndenge ozwaki nde nzambe opesa ozo comprendre po nzambe mpe ya mwa panda bakoma bakanda ota mosusu filme o boye outenoka daleneya boye baopesa bazemi olongolaka à tout moment epuis komi sikoyo na mama mo bokoma oluka ngo sikoyo ozwa te ocomprendre niveau batikela biso époque na biso tosala YouTube eza ya biso tovandi tocontinue tokoba toujours na mosala donc nga Malika na yabona na posa mutu aleka boyanga te ngani na bo atofinga elongi mabe barezi kosatanda teke na ofanda na yoka susi barezi afinga elongi mabe kani na nga boye kani na miyebi ke na bwaka mana nga boye na ne loko o nzamba pesa nga kenon ne na vandi boye na ekoleka mutu te jamais nana poitrine nga yo moinga poitrine nga kauka njote kauka yaya te bamulunga ishasaka isenga emo fuboka maboye voilà quoi te osika te parce que akutanga de na look ya akutanga na look oyo omoi na bolingo nyonso omoi na nyonso na bolingo ezaka ba confiance oyeba mwasi ni ovivra na ye oyeba mobali ni ovivra na ye eyaka ba confiance na nyonso ezaka confiance ata mwasi na nga tikali na babigini ndeki tosuka na piscine abomona yenga te confiance ka izala mobali na nga yebi que non mwasi na nga kosaka te mwasi na nga zaka ponctuel boye na boye oui ça va bolingo etambola bongo na kistar na bolingo kistar ezaka te bafukamisaka biso mpe olela mpenza ko oleli pene eloko okeno elezaki yo moto asali mpe eloko epesi okanda oleli mpe me na te fe mpe oyebi otie mpe mbanga me wana mpesi mobalelisaki yo esalama onema bolingo. Voilà, merci beaucoup Josmania. Na ba maman tout bon là yo. Oui, ça va on ni message mot clé pour le mois de mars. Ouais, pour le mois de mars en tout cas ba maman bozala bino bolingo ezaka nango tous les jours ezaka pour le mois de mars té botika papa basala pe nyonso teka kapo eza mois de la femme non. En tout cas merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que comme l'émission Soukati. Merci beaucoup, Nabatutu Balingamania Malika. Merci partout dans le monde de vous soutenir de l'heure ou de près. Balabi salon de coiffure W Star Barbe Shop, équipe soudée des professionnels sans locaux. Viens Bobby Way depuis Londres. Malika Mania te salue. Restaurant chez nous à Kiun, Abidjan, Yafero, Lissunga, en tout cas, Bambo, tu n'as place aux alliés. Merci Nabatutu Balinganga. Massananga Niklet, il est le Moukoussé à Talo. De gros bisous à toi. Marlène Kassanga, leader. Quand Ndongo Mibenga, leader, Zala yo. Donc, gardez bon idée de l'obar, quoi. Gardez bon dinayo, donc voilà quoi. Quand des balbés beaucoup tu as déjà donc ton mekakoute. Donc merci beaucoup na batutu balinganga. Ba soutien na bino partout en tout cas nga pina sepela na bino ba remarque na bino ba conseil na bino en tout cas c'est très important pour la carrière nanga en tout cas et ça la ngai bien pour na batutu o ba yaka pour na komela ngai pe misusu ba côté la nga ba finga nga en tout cas merci beaucoup pour na musala bosalaka ya okota tina WhatsApp nanga finga nga en tout cas mais boye baka que non nyoso ko finga nga et tikolo changer de côté je suis Mania Malika la seule et unique de mon genre non comme yote yo comme ngate donc nga non salaka boy Malika oyo kane na za boy non salaka boy ata ba bandeli mokili 10 000 francs senga njamba sala nga kanga non senga njamba zong sanga na famille oyo babotanga nango donc
c'est pas la peine to kena biso bazizani belé. Donc en tout cas merci na bana poto tout ba diaspora tout o balinga ba soutenanga. Merci na ba tout balinga juste mania malika ba soutien na bino kande na lo ba je répète ba soutien na bino en tout cas merci beaucoup Mamadou Touré, mannequin noir depuis quelque part de Gokokatoa, Magali Kamba, Winnie Diangana, en tout cas, merci beaucoup Nabino, Mastananga, je le fais chaque la CPI, Magali Congolo, la Black China, en tout cas, merci beaucoup. Il y a Prodige, Bambo Tenao, merci pour l'assistance. Donc voilà, merci Baris. Merci beaucoup, comprenez comme ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. C'était la Barizi Baza à la présentation de cette émission. Je pense également à Commandant Modeste Bapamba. Commandant Modeste Bapamba, le mari de Jenny Ako Mastri. Jenny Ako Mastri, motema ya Modeste, Commandant Biapamba. Voilà. 2 fois par an français, donc je vous salue depuis quelque part. Merci encore une fois de plus à Monica Makambofi des disques. Merci beaucoup pour tout. Grand merci à Malik Arafat, les mamans de Chiquito Jogo, Yannick Chamba Godson, Chamba Godson. Vous êtes tellement nombreux, alors je vous dis un grand merci. Merci à Jules Zamunda Motema et à Julia Welo, maman à Preston, on dirait qu'il y avait la Nat. Couple d'Akakan Zamotema et Gina Wajina, moi à Yolo, moi à Dallas. Grand merci à vous pour la publicité de vos produits. Alors n'hésitez pas de me contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour les remarques, le suggestion et pour vos reportages aux Amazon mariage na yo les canaux YouTube anniversaire na yo collation matanga bo hésiter te bobenga biso to so na bino to rana biso trop cherté prix ya bien to so les bino ne musala ya qualité. Alors bo s'abonner massivement et puis je vous signale bientôt là ba théâtre ba un exemple de télévision. Donc semaine prochaine déjà bozoa film moko cadeau ya papa. Alors ba amoureux tu à théâtre ba amoureux tu à théâtre boya bo s'abonner belé pour bo rater bozoa pena ba film ya kitoko film moko très professionnel na ba acteur baza pena professionnel bien qualifié. Merci à Dieu à la prise de vue, c'était la Barizi Baza. Nous sommes arrivés à la fin. Bonne fête de mars, bonne fête de la femme à toutes les femmes. Et cette émission je la dédie spécialement à maman chérie Mélina Pambou Landou. Bisous à toi maman, je t'aime. Alors portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Exemple Télévision. Bye bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez faire confiance dans l'exemple télévision, vous pouvez faire confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, ils ont bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nuance, émission, il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors, bon s'abonner massivement. Yom toboya bêtise, yom toboya anti-valeur, yom toboya rabumbindo, yom toboya rabatitre à l'okuta, yom toboya bêtise. Alors, place à Malonga et s'abonner. Et ça, un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça, on a pour Nabino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi aussi. Yom toro talanga yolinga Barizi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu. Barizi Baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a placement à rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV bah maman bah maman Zéro Bêtise de télévision moi on a bino bah maman penanga na moi on a bino alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin
Bosopana ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos barrési baza. Confiance sur vous, un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barrési baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise de TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle à Rabno, salle à Kitoko, qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais minutieux, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obim c'est en 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba rési baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner gars au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au finir na notification l'émission nyonso e bando kota ba gago ba théâtre tout e bando kota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barési Baza. Fondation Barési Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mengona o yo zora to moi muki o yo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appellent exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barési. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barési Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Bote oeza Brand Cosmetic UK, oeza produit en doto et longa rabatache. So pilingi koza na tema ko ya bien ya propre, oeza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oeza oil et kendaka na
produit un tuto. Donc, ce que vous a intéressé, vous continuez ce message dans WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.